ko là na ba président Choubeka na bi que ton émission bila rozali mais tiens merci. Oui, bat musuba osaka na président là vraiment. Je n'ai jamais rencontré Dakumuda de toute ma vie. Je n'ai jamais parlé avec lui au téléphone. Frère Dakumuda, quand tu dis ça, peut-être pour une émission, mais dans ton cœur, on y habite aux ça. Ibro setele yamana kla yamana ndere babosa kayama mutako sur internet na pesi no bote bisika bozali bozabon en direct ya Flair Monde HD Ademboemo moi ça mande fou azaramon à Paris donc dès bon mona awa tozara toujours en mode day au moins déjà présence ya Choubeka et lobby déjà ebelé parce que Choubeka azal l'un des généraux ya Dakumuda. Donc, on n'est pas en sous à Kendaki na l'avenir, donc il n'y avait pas d'Akumuda. Ou vraiment, toujours présenter ma sincère condoléance na famille na Mobimba, artistique, biologique. Donc, on Mobimba, ils en a passé. Pourquoi pas l'église na vraiment, oyo, va perdre vraiment papa na bango yo, azalaki côté à bango en permanent. Alors, on a monopolisé parole té, son moni présence à Choubeka, et ça par rapport à l'actualité, tout sur la naïna nous, ni azwaki nouvelle que Dakumuda a tcheki biso ancien patron naï. Donc, Choubeka, bonne année. Bonne année, Dembo. Bonne santé. Ouais, par la grâce de Dieu, santé va bien. Oui, avant de rencontrer la biso, nous présentons nos condoléances hein, par rapport à président Ndenga Tcheki Biso. Alors, nouvelle wana, écoutez qu'on a nous. Parce que président, on dirait, publié qui est 2 fois, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Donc, président, la première publication, il y a une fausse alerte. Ok. Le président, il y a une envie. Il y a une peine, moi, un peu fatigué, mais ça va. Voilà. À ça, qui crise, c'était le moment, mais quand Pambara Bende va publier qui? Voilà, ça est bien, mais un peu fatigué. On est bien, voilà. Après, deuxième nouvelle, et au salaire qui est bien, donc voilà. Moi, je vais soin des salariés qui quand des boloki, quand des napenayoki, donc. Alors, c'est là la source na biso balobi qui azala qui malade. Awande wa combien gobelani? Bon, wana ezali bika maladi wana ezali bilo mo ba médecin baloba ngo donc tibika mutu so azobela totala physiquement bon mona mutu akomi un peu fatigué voilà donc malade déjà pour mutu tout donc ça banda obela ba secret quand des ala kaka donc voilà. Alors, les autres moni n'habite sur frère Mike Kalamba, oui bien quand même. On a besoin de les canaux internet, dans les réseaux sociaux. Nani? Mike Kalamba, oui bien. Je me autant la TV pardon, oui bien dans l'île Loba. Oui bien question la ligne na tourner. N'habite ce n'est pas les moments, ce n'est pas les temps, mais il faut tout le bilan pour dans journaliste. Mike Nani? Mike Kalamba, pasteur Mike Kalamba. Ah, t'es n'habite Mike ou un musicien? T'es cassé à la pasteur. À la pasteur? Oui. Alors, on a Mike, ou à Salara, musique, Moro, Nora, Bonganga, Soy, Bonganga, Soy. On a bien musicien, on a bien pasteur. Ah, Yoana. Alors, Aroma pasteur. Ouais. Je suis bien sûr quand on va voir notre. Des méthodes solo, la comment pasteur. Non, tu n'as pas question, je suis bien. Ah. Depuis Dakumuda Tcheki Biso, hier, ça a sorti médiatique, à Zotéa, que Atigala Okutana, na président na yote. Mais après, faisons circuler sur Internet, que Bakutana, Basolo, là, Mabébélé, mais mon Bakoufi le midi. Alors, réponse Newana auprès il y a Mouto ya Koufi. Yo attend que généraux il y a Dakumuda. Il a eu Kolo Banabiso. Hier a confirmé que Bakutana Dakumuda te. Non, total la TV. On a eu Mouta lobby. Mais est-ce que Batali vidéo ya président? Président Lobani na vidéo na. Azana audio na bakutana te basola na Dakumuda. Yeso ko wanga na kya sola Dakumuda te ba preuve ezali. Ba audio ezali. Tona ba CG na biso ya mouvement
tosolaka toa na groupe WhatsApp ya la Avion Esthétique napesi bana membre tout basala esika bozali bacondoléance na biso tout tozalaka toujours na titi da matanga toa na bapreuve na ye audio wana soki tobalance yango sikoyo ya catastrophe mais na bapropos ya bande koloba wana ke donc déjà sortie médiatique ne er moto akufi yo ozwaki ono ndenge parce que azalaki vivant tikala korépondre te parce que ayeba mpe dakumuda moto maloba Dembo, est-ce que to solana est-ce que moto a envie à solana mort to respecter ba mort ko moto a envie à solana bato bakufa to sola siko so moto a solana bato bakufa ana bonga ba ibandeni seka ndo amona ngana za mona dakumuda bino ozomona ya président akufa même si azomona za vivant ngana za mona dakumuda OK ngana za animateur na e principal nga muna ya mikili na visa na ne Bill Clinton na wera sondenga za kina dakumuda OK on comprend donc hier au sola na ba président Choubeka na bi que ton émission bila bazali mais tiens merci oui bat musuba osaka na président la nga vraiment que son nom repose en paix on comprend président sala audio na ye ya ba vidéo na ye ya 10 ans ya kala muta répondre été to respectera mo ba mort ko le ka teka na ba TV banjolo ba biloba loba ngana yebi Mike Alambai aza chanteur ayebi était en tant que pasteur non aza musicien et puis musicien chrétien na musicien de benga misa moki na minute osko ebisanga na poto to benga bana bango baza bato fo bayembelaka nzambe bamemaka biso na nzela ya nzambe siko bino bobenga bato batamokili siko bino bato babata nzambe bokomo ya okota na batamokili siko yebisanga ata mono aza na 12 ans a comprendre siko yo ozali na l'avion wana yo posimba bakisi to sola mamba dakumuda te to tuna kasite parce que il y a témoigné qui déjà le bail dernier sur tout ce qu'il a fait Erazaki vivant to sola dakumuda témoigné qui voilà dakumuda sala témoignage na album o bino bobeta oui yango apekisaka bino kabi ndenge za boye à interdire bino en aucun cas bo interpréter yango ba place nso bokende wana ye mutalobaki ça n'engage que lui tant mutu a commis liboso nzambe ou tant mutu azo confesser ça n'engage que lui wana komi ye moko na nzambe ça la confession na ye ozo comprendre il y a deux mondes différents. OK dans ma musique il y a deux mondes différents pas batu ba odriver batu donc Mike Alambai soit ana mondo yo soit ana mondo ana kuna soit ana mondo ana kuna ake osona na batu malo kufi. On comprend? Ake osona na ba Moïse Mbiye nde ba mesana akende koswana na bango nyoso tunu ba série ndeka bakenda na mupanzi wana kuna akoba ndo ya okota boye te so okota boye o bomo ateke dame emonana ya dame emonana. Alors jusqu'à présent tous autres programmes il y a matanga tina niveau à Paris tandis que Yozali Papi Kanyama Zali Bivara Yazali nasi ndekone mo rafanda kota evre yepa Zali alors programme na niveau Rabi Pazali Rabi Pazali mayonnaise donc boza Serge Mouloso boza ebele pour autant ba communes surtout te boza tellement ebele alors depuis makambo ekenda ki bino bozo raisonner ni bo penser ni parce que dès bozo beaucoup mal bon boza grâce na e. Oui, c'est mon père. Okay. Papa l'a mis toi en mort. OK. Alors, c'est comment vous s'organisez? Dans l'organisation A à Paris, l'autre les 4. OK. Donc, normalement, les lots, vos habits sont non sur pas Eti, pardon, et pas Janon. Eti est en Belgique. En Belgique,
basalaki déjà semaine passée semaine na Belgique ezate lelo nde na Paris mais na Évreux. OK. Donc là on longwa après émission bah moi na leka page Jano na Évreux to bengani déjà. Donc bato ba landa ba page na ngana ba Facebook ba page à Jano et condoléances passe à Zali et team et condoléances na famille Mobimba. Donc voilà. Donc programme ezake lelo toi na Évreux après tout dépend na bato akini. OK. Pourquoi raison na mort puis bato musu faut ba kitakini. Donc week-end ezo ya kuna to pesa suba programme ka na réseaux sociaux ndeza. So bato ba kitakini wana wana za famille na eto bino. Donc famille kita ba o pe ba master pe baza bika ba boulot eza a tout tambola par rapport à vacances na boulot. Donc ba zu ba boulot ba okende menga na zu boulot na zu congé. Donc là on a mis côté mais les arabes ba contribution madame la monsieur Ali donc tout les galongo pepele. Ah OK. Alors on a niveau bana tiki bana combien? Prise on a prise on Newman on Newman prise yo bika prise. Si madame Nakin Bambote passe à Zali, mes condoléances na ngali susu. Habité na Koye Bate. Biso ba musicien yo bika. Siko sanga we écoute kyo kande o mona kyo na réseaux sociaux, to ba benga kyo ba annoncer kyo, ba annoncer da kumuda. Écoute nga na réseaux sociaux. Donc na maman na palpitation na réseaux sociaux na ndimate donc. Donc lingo eza la ga de cha lokuta liboso. Na kanisa ikutu lokuta parce que so ba o ba bi page nanga na publié qui vidéo moko azoyemba osa ba louange que bakanisa akufi et puis audio moko apesaki pa Tati Mouladika que je salue à passant. Ouais, audio on a ça ngo. Audio on est circulaki que na za nga vie voilà. Donc on peut salai que na buleka après année bien. Après ndeta ngokini vraiment te masalanga moko asala na clinique. OK. Tozarane na WhatsApp moko ya Facebook Docteur Nzengu na pesi mbote na lemba ay mama lo bayem tabenga bi ba master nanga baza kuna ba komelinga ba longoli ba benga ngoni biloka respiration non biloka pona respirer air wana pona ba bonbonne ba o mema siko corps na mort na 6h sur 7h na ichenga grand panique eto na moni na ipsinga no eza lukuta te shubeka nga na ipse tindela audio o ba okanga ku ba photo ba otindela na bitete bokanga bakanga ba photo wana te c'est pas bon. Après na 8h ndé vraiment na komo yo kapé komi ya solo voilà mais nga déjà ba 7h déjà nous avons déjà alerté. OK, alors vous décidez là au moins à niveau studio to été si ba masa bazoye mbanakin a pe Alain Kabobo pe asali Bivara pe na benga gina sola ginae aza kotaba lille kuna pa osala studio. Mais yo tanga ba ninga yo do vaina na plateau ngazo lo yo sugo te ngai ngala go sana nga studio mais muna mutawale la papa la ndenge na. OK, comprendre ko keka ko yemba eza ko yemba nao mais muna mutawasa déjà par rapport ya ndenge bozalaki na président moi mutawale la président par rapport à ndenge Moussa c'est mon père mais manga poto donc asala mambo belé autant suba ta famille na ba sala ngati donc c'est un père pour moi. Donc ala mutu moko mémoire na ye faut nga vraiment dans azana nous choquer na yebite so na ko yemba la studio en fait. Ah OK, ça est problème. OK Choubeka, alors à part programme il y a obi programme les 4 vous êtes pas vous en a œuvré et pas ndikonaye. Alors programme na bino on a Paris sur ko ba musicien na ye vous décidez ndengeni parce que dès to mona ba musicien ceux présents là ba ngwa biso akufi au mona ba sangani ba zo ata mo salle mona ndenga Paris parce que tout le monde ata musicien mutu no soto akotani te parce que là mutu asala mamba mineni atiki pe ba atiki ba élément ya mineni donc ba osala ba bilo mo lo ma yoto te à niveau Paris awa moi appelle ba médecin ebele bon à niveau Paris awa to bengana donc lelo déjà sur leki de tozana evre to bengana entre biso pour la week-end prochain pe ba ndeka lobi par rapport à programme Akin à partir à bangonde to cha programme na biso normalement faut to sala mo loko da kumuda za c'est un grand artiste aza moto yo voilà ayebani un peu partout comme ça tous ba généraux na et to abato ya mema poto la première équipe ya mema Mikel. OK, donc eza biso donc photo pour rendre hommage comme il se doit. Ah OK, à part ça elo ni so il biso pona yo siko sur les années te ngai nga zananga pour l'instant là on a titi la day
Ok. Ça, c'est la day. Vraiment, mi olo, mi a ezara de day. Ezara day programme c'est ezara day programme ezate donc en famille. Moi c'est dans la bana. Pour l'instant, voilà. Ok. Après matangande, tout en tout ça sous l'émission. Alande, ça la vraie. Ok, merci beaucoup Choubeka, merci Nathan accordé biso vraiment. Alors, ce que tu as là-bas, c'est un message dans la bambote sur les alliés. Tout ça bien. Ouais, non, après ça bambote nangai na petit frère nangai. Maître Boyka Sharpie en Afrique du Sud. Non, après ça bambote nangai na Jimmy Weston, Jean-Marie Jamba na Londres. Donc bambote sika ozali, non après ça bambote nangai na Côte Jospin Genda. Bambote na yango wana bana ngingo. Mbote na bino yango wana donc voilà on a habité on peut s'emboter dans la matanga donc c'est un peu ouais c'est un peu compliqué voilà c'est un peu compliqué. Ok, moi c'est nangai bana nangai ma famille bana lemba tout surtout bana lemba tout on appelle ça bino bambote tumburu tout donc bino tout ba staff da kumunda ba shege bino tout donc bana terminis et qui riso koto donc bana chopo super donc lembatu donc bino de batna pesa mbote to ala matanga donc Choubeka yeyo donc na yaika pona pesa moi ils sont ba beta mutu kuna te programme ba beta mutu te et kuna bitumbe lemba bitumbe za kana ngote tout bana et ba ya comment ce pasteur azo ya ba obeta ba chantre kuna faut pesa un message te ba beta ba chantre te pasteur na pasteur actualité. Et n'est pas sûr que Adam musicien, Adam pasteur, n'a comme ça que pasteur. Ok, merci beaucoup. Wale zaki Choubeka, donc yamba qui est bosi programme ya matanga, donc oya Monique aza dispo lelo vraiment matanga ezana œuvre et pas ya petit frère naï. Alors, ba musicien bazana pour na contact nyo surtout pour na programme nyo surtout Choubeka zawana bo contacter ngai bo ebika na orienter bino vers ba musicien. Alors bozala connecté na Flairmont HD parce que programme nous surtout à matanga bozula yango kaka awa donc tokutani bongo pona mbale asima merci beaucoup oyo kuta na vidéo oyo à commenter à s'abonner à partager vraiment et on de salara keto et la bino actualité musala to salara to senga kaka partage na vue na vision donc on de salara ke vraiment to accélérer na musala oyo merci à tout le monde qui me soutient vous êtes tellement ébélé na obo sanate carbone 14 hein. Donc mère morale depuis donc motikile mobimba bote si ozali na libota na ngai na grande sœur chérie et bon séjour à Paris à honorable Emmanuel Opeta bambote si ozali vraiment tout tali bon pour embalasima ciao bye. Ouais, Aki Cascadeur, animateur international du président Félix Oazé, quoi. Joyeux anniversaire à toi, grand journaliste international, Dembo. Oui, mon balobi donc Dembo, oui, mon donc il y a le barou des athées. N'a pas besoin de zimbo sous anniversaire, oui, à mon petit frère Papa Mana, César Makela. Allez, joyeux anniversaire à toi, Dembo, oui, mon angaï. Joyeux anniversaire. Balobi Roumela donc 2025 au anniversaire na yo il est kakito konzamba baksolo ya min koleka. Match ango combien 1-0 et bon rango poli combien 2-0. Donc signe victoire toujours na 2-0. Nzambe toujours ba né na yo zara toujours na victoire. Beige.